arbitre ba martyr ngai mokoye donc la génération bato tu ba tia makeli o robeta ngote abeta rapé masola musique les opété les autres qui pété do senga ke moto na moto po un jour ba retourna yo est-ce que beta ki martyr o to beta ki tele attends no yemba danger longwa bakaba babie soki sengeli akaba po parce que la so de la mugi lobby a makambo ça e bandi soki sengi kaba babie kaba yango depuis do beta nango de la lora tendance na pesi mbota passa non na yoki kutu non ba dire na été ngai Olandi ou tata Laurent tendance côté na landi te po parce que là on a bachaka makele les faut kende partout et là oyo et comme on a 120 000 yeba parce que 120 000 il faut ko yeba ko tia makelele on a vu l'artiste Fally Ipupa kobeta Stade de Martyr batubabi concert zaki kito côté et betama bien te Fally Ipupa ke masamba débat ndenge moko bat ba déclarer concert ebetami kito côté Fally Ipupa tozonga mwasi mabeti accord arena hotel ba lobby concert ebetama kito côté agitation artiste ayembi bien na quatre orchestre faut ba technicien ke bazala na quatre orchestre il faut bato yo ba yebi ko gérer ça ba yebi ko kumbela chant faut basani bazala ngomonaka concert d'abord ke na rampe azune semba Joski babi Joski ya ka pesa ba technicien to travailler bien to eba ba na temps tout ça oui twingalelo na ebite gai bwana moto na kobela babi madilu yo va chanter ya likolo moko ba ko tia madilu na koa bango bakei bolingo soki koti mingi nzoka ngambo ngai mwana moto na ezoba likolo ya kobanza sheri yake madilo Joski sisema lelio ba technicien ba diriger ba bi Joski Kambukuta yoko c'est la biso na refrain OK maintenant on zembo na yo mais qu'il le so hotel si batu bon ba robo yake au fait ya nzembo na fonga mona c'est na s'exprimer zembo lele bele beba dele komaka ka leader azo yemba trop bino bonon c'est ba care car les ala ki loko ndexi surtout ya loko chorégraphie dele ko bino nyo tout bo bandi maman marche à chant ceux qui tozongi na est victime à orchestre ou accompagnera Fally Ipupa est-ce qu'on peut énumérer nga ba technicien au Fally akosa na bango pe akosa bango pe confiance ceux qui bazali l'orchestre a s'exprimera trop dans la posa mota aider été OK surtout tant que comme masco live bango mutu babanda ki yango balobi redémarrage to bandi makambo ya martyr siko yo boy ko betela wenge maboko po parce que bato abeta martyr ko lega wenge ba kotika ko zalate parce que tout le monde a dagi na yeke date eza elongwe o ya te date elongwe po parce que tant wenge le bi redémarrage ba kosi bato te pas ba beti po ba yebi secret bora soit un âge na bango so to calculer ba 99 wana so calculer âge a wero calculer âge a jibo ko pone kete lelo bato ba beta ko ba plus âgé que bango par rapport à âge bango ba betela ba betela ki qui ba kofiolo mide ba beta ba grande salle asuka na de non zela to so na yo abeta ba Martyr na zo beta masolo nga to ba Martyr depuis que muto abanda ko beta Stade de Martyr abeta ngomba mlebelete akokaka ngote anga bangaka ko ya des infos photo dans la claire deuxième muto abeta Stade de Martyr abet liboso abeta ngomba lebelete akokaka ya ngote deuxième fois ba chie poids aya ko beta mo faire olinga souti landeli Erika Ozong mais orchestre musu pe landeli ngo ndenge na beti be na Ozong souti yo to lo batiko makamba bon faut le orchestre na lingi ko sa makambo souti ko fula rabatu na lingi na ngati était na robeta yango parce que soki nzamba suyinga na robeta ngata 5 fois mais bato musu ba betaki wana balobi na bango bakozonga lisusu na kata stade te olinga te wone ta kama ngambu yo luki ngambu vraiment la vie na yo ou soit au kwei ou soit au sa nini au mati Melvin Beats bande kwa Congo bande kwa Turquie pona bakoli na bino na ba transfert d'argent CMD multi service sombele suka na bisanga baluki CMD na butu bakoki te babimi na moi na masola lokuta ata kutu bazaka na posa barango ata kutu bazaka na posa ya myom ata kutu bazaka na posa lingundu fo baselo bakoli mo bakato yango nani akufeli ndeko oyo yaki kozwa koli azate mupepe nani basilisi kolota te tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer koli nanga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te otika te to ngayo na CMD na koli nanga mobimba nga aza nanga commerçante biloko nanga eutaka Turquie ça
SMD en tout cas mato. Tu peux les banda et ça te vaut dans la confiance. Il y a Sirch. Balakin, SMD multi-service. Na kota ki mobimba, na bibi pe na koli nanga mobimba. Bako sabinote. Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne dans les 5 étapes. Étape 1, l'emballage. Faites emballer votre colis par l'un de nos agents. Étape 2, pesez le colis. Ensuite, faites peser votre colis par l'un de nos agents. Étape 3, enregistrement. Attendez votre tour et faites enregistrer votre colis au guichet. Étape 4, destination. Indiquez-nous exactement la destination de votre colis. Étape 5, numéro de suivi et traçabilité. Vous recevrez un lien qui vous permettra de suivre votre colis. L'équipe CMD vous remercie d'avoir suivi ces étapes et à bientôt. Mesdames et messieurs, contre boule et bandits, une nouvelle émission, messieurs et dames, très chers internautes de Congo Mokili Télévision. Soyez le bienvenu, nous dit premier votre humble serviteur et je vous reconfirme encore une fois que vous êtes à Congo Mokili Télévision. Contre boule, émission Oyo, Ezope Sabino, actualité, l'émission qui réfléchissent par rapport à l'actualité, surtout Oyo et les caca, la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à CM2 Multiservice Oezali, partenaire officiel, il y a émission Nabiso, et puis partenaire officiel, il y a Nondi Premier. Bandeko surtout, on a besoin, il y a Kotinda, Bozuina Bango. Na Turquie, Tokotinda, bon on a bango de partout, faudra faire confiance na CM2 multiservice. Pour na makambo o Italie, import et export, il y a bakoli na bino kolongwa Turquie, République démocratique du Congo, boye bake na Kinshasa awa CM2 multiservice tozalara bongo na veni Kasavubu numéro 100. Soroye kuna orokuta direction générale oza chapeauté na boss Crispin. Je dis un grand merci à Pablo Kini, le grand déclarant, le seul et unique déclarant, oyo à côté ici, stabilité dans le monde ya douane na kati Angola, bande konyo surtout bandini lelo, tembe sili, tembe bukana nango, c'est Pablo Kini. Un grand merci à GNI Construction, Gelor Nondi IP pour construction, pour les achats de vos parcelles de rêve. Bandeko, vous faire confiance na GNI Construction. Un grand merci. Na boss Cédric Teka, $100,000. C'est quoi mon thème ya maman? Sarah Aleda Teka, 001. Boss Cédric Teka, un grand merci à toi. Yannick Mavungu, mon ami. Contre boule, encore une fois de plus sur ce matin, mesdames et messieurs, un grand merci. Nabandeko Bolanda Biso de partout, disséminé à travers le continent. Je suis avec Konistar Mavinga. Tolé Sabongo Journal Lelo. Salut Konistar Mavinga. Non dit première, Bika Malakonanenga contre boule. Ouais. Nzamba Yalo la paix Sarabiso toujours souffle des vies parce que Namoki la bête c'était toujours. Tu es libéré. Ouais. Donc, ce qui nous a battu, c'est la part des choses. Bolamou, Eleka, Mabene Bele, Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Wana, Bazali, Mapasa, Bana, même Milia Libanda, Yé, Nathalie Lutadila. Soromoni, Gunther Lutadila, c'est que Richard Akunji a toujours peiné. Chaga Lutadila, Ami Godjen Lutadila, donc, Bana, même Mili Kola Zarabino, toujours, Doudou Lutadila, na Lule. Kolo Aeba Robatela yo, Chiraki Nikita Cardozo, Claude Moseka Posomoyin dessus Kamindele, grand-père Gauthier Mouteba, RT Kanga HK, yo Yebika Ne Makamongé Kendela Kaka, Nzambe Lola, a facilité. Merci beaucoup, Nondi Première, Nandengepe, Ariko Akunji, Arotuna yo, Na Kanto, Clarisse Kanto, pas d'autres Nape, toujours Abigete, yo Oza Emble, Koleka, Bate Belenyo, Tatou Obaroning Samokili, mais yo dans la maîtrise. Merci beaucoup. Konistar Mavinga ngape Sam Koukou le nécessaire après ça qui omboté. Zongi c'est là vraiment Sam Koukou le nécessaire. Donc c'est que avant moi la commune ni bien dans mboka nini. À Londres. À Londres donc à la fierté à British. Ouais. Kolo Azana est toujours na mboka ba Doli Kamiende, Karine Kamiende na Shiraki Nikita. Cardozo nazo continuer roler là. Salata marambu papi matalata la salara.
Limak Makengo alinga na ngoto. papi matalatala siko yezaka pas poza kombo na ye de totangaka kombo na ye mais kombo na ye ezalaka epokutana nango na babrodero oyo ya nini oyo ya ria bia ya wester bia ya nini otikala omona yango te parce que papi matalatala matos papa na exaucé ye mbongo ne ezalaka quelque part de soro leli ai ya tie kuna déjà maman pa ndenge ekendelaka maman baservir D'accord. na banda ndenge mona dereki mbemba Ok. donc millionnaire en euros. Ok. Des jours, nous sommes des règles même pas au CPL. Merci beaucoup. Connu Star Mavinga contre Boule et Bandit déjà. Mais il aura liboso 4 jours il y a Totikali, jour J-4. Il y a le 24 concert au Batunion, surtout Bazozela. Le 2 concert, hein, pour ne pas seulement dire il y a Ferrego là, tout ça, on a Didier Lacoste et puis na Ferrego la Jésus des Nuances au na stade de Martyr tomekaki kozwa micro baladeur totamboli mwa moke mpona koyoka ndenge nini nango bandeko bazokanisa makambo mais tokwei na baoyo bazali bafanatike ya maison mère bango presque oyo tozwi balobi bakozala epai ya Didier Lacoste. Pourquoi? Parce que azali premier fils ya maison mère et azo reconnaître Weranson le rôle à papa nae bako kende pas faire été parce que faire azo reconnaître jusque là bola mo yavie na été pas aux la bien na vie na été. Est-ce que photo lo bango ke position ya faire lelo ezali risque pour na stade de Martyr par rapport à ba fanatique à maison mais il fallait bazala 1+ na stade de Martyr wana za concert historique pour na ye. Non dit premier makambuto betara c'était ngo Peggy Kinzunga Trésor Pembele ndega iso yango kendera na lobare eloko nyonso tu o ekendara lokola ndeti babengi lokola Martyr. Martyr ezali événement benga ngo malgré ko gagner mais le coup moi sala nini et mata o remplir ba basalo wana biloko o ezo senga ba norme o ezo senga pona na Martyr to kende. Martyr senga so oteki billet, Martyr senga pe kaba billet. OK. Comme on a teka billet pe kaba billet. Donc aux élatés au tekela tout le monde billet pour prouver que la teka billet au reçoit shit. Donc et là on y te senga sacrifice et là on y te senga place il surtout conflit ezalaki. Zo ba porte wana bo fungolango bo sala makamunyo surtout ko kanga porte ba conflité fungola batunyo tout bo sala même moral. D'accord. Martyr senga bongo. Martyr senga raté so rosa conflictuel. Et senga te ke pona batunyo tout baya foro yeba batuna yo moko kosana bango bien foro yeba ko chérir staff na yo et ça très important. OK. Donc loko nyonso tout eza lokola net to benga lokola net Martyr eza lokola événement muné na mboka etika la histoire pour du bon. Donc ça va parcours ya carrière ya moto. Donc ils sont bandi ko décortiquer carrière na pour tout le monde ba gete o ya betaka boy o ya salaka bezali CV. Ou un parcours musical, surtout dans la communauté congolaise. D'accord. Donc, il y a un très important. Ou il y a un oignon, surtout dans le solo, la fois passée, le solo, événement et événement. Oh, la cause de Robeta Kuna est dans le municipal et il y a le bateau qui est attendu si on est empêché. Bateau, Bazarana Katia, ou Robeta Nakatia Martyr. Et il y a le bateau qui était la cause de Rosamacine, à Moïmanjino, et Marathon de Sango. Il y aura toujours quelques personnes au bas. C'est ça le problème. Et ça, avant un plus, Mogoboy, au bateau Balingaraye, au bateau Pebaosani, qui baroya na bango. Ba discours maison, ba discours querelle. Aux Zorolobawana, et ali opinion. Il y a Moutou, on a changer idée à Moutouté. D'accord. Oh, Moutazo au Mona, et d'autres engagement naïe, na conscience de ça. Ils ont rotinda. OK. Et l'école le bateau était tout le monde au Sérégué à Kenda le roi ndeti Martyr ndeti à Wingé à sepelaka na concert ya Wingé ensemble. Au moins mutu à sepelaka na epé na ngote. Mutu support ya pe concert pas fali. Au moins pe aya na mais suka nango à critiquer. Au pas ya pe héritier à otala toujours nini à critiquer. Na lo barelo nini non di première na ibi ko mutamael. OK. Événement nyonso tout est héros à le roi na katia. Ninyo yo kufa so ya lindonge loko ya kufa ba maser kura ba ni ya banini wana ezala bongo te événement ni tu ya munene na kati ya mboka na biso esenga rivalité na makelele. OK. So ke batiki yango bongo ezala pe moi et pe tant so libaya pe la cause pe tant so pe eluka pe
bato peut pas prouver que la course est royauté biso royauté pas fait et pas fait o ya da champion abanga raté o ya da danger abanga raté la course avant na bato balingaka ye faire épée avant na bato balingaka mais événement opé to rosenga pe la course épée aya pe martyr oh nandeni mutazo beta parce que zali parcours bango il faut y amata martyr ya moto zo loba bato nyonso tu wana ba ko betaka lelo o bilo tu bomi la kisaka to da mibali boyo ko tika baninga te na monde musical d'accord et liko loba ka tekete na génération auto zo loba lelo oyo ke fali abeti héritier abeti lobby faire abeti siko après faire ezalana na libango nyoto baza mibali baza ba musicien ba ko tika bato te na mokili ko batalisa ba déjà date tala kudu age à Félix Wazeko donc ils sont occupés te do senga ke mutu na mutu po un jour ba retourna yo est-ce que betaki martyr o to betaki tele attends no yemba danger longwa ba longo la CV pour parce que arbitre ba martyr ngai moye donc la génération bato tu ba tia makili o ko beta ngote abeta rapé masola musique les pété c'est ça les problèmes ngwana chaque chose c'est ça les problèmes pourquoi to fandaki to fandaki wenge le bit to redémarrer martyr fandaki nango nie bato sala nini ba ki para ngote opa pour ngai lelo vraiment na droit betela wenge maboko ngana yo to meka betela wenge maboko parce que yo linga wenge te parce que ba ye ba banda yango na yo remarquer yo linga wenge te bango mutu ba banda ki yango balobi redémarrage to bandi makambo ya martyr siko yo boyo betela wenge maboko po parce que bato ba beta martyr ko lega wenge ba tika kozala te te na yebisi yo siko clair ezape bongo te et totali sio oui pourquoi na yena bongo parce que tout le monde a na yeke date eza elongwe o ya te date elongwe po parce que tant wenge le bi redémarrage ba kosi ba tupe pas ba beti po ba yebi secret boran to to bi que to betela wenge maboko mais to bulelo ko ande tikete ba tukuna ba koloba no XL o ba ro jijo mais conscience na yo to lo ba lelo to zonga jibe pena beti martyr combien de fois po parce que yo tumboli wenge jibe pena beti martyr combien de fois 3 fois ouais rabeti combien 4 siko bato bazo beta lelo combien mais babandi tozo solo la na yo eza parcours ya batutu oyemenya le remena to bana yo nondi lombo makia dia za ta ko beta 20 mètres ezalaka to lo bana neli ezalaka comme combat du siècle ya Mohamed Ali et Foreman ba beta wana ye ba trio Mangessi ba beta Franco ba beta na ba beti masikini ba beta na 1974 na tawana donc ni ko lo bateke 20 mai ya mutu moko abetango azate mais ça reprend et là on y tout sur le bignon sur et bandana 1 et comme bandana 2 et comme bandana 3 et comme bandana 4 c'est ça le problème encore mais tant que sigo do bana étiqueté wenge bazwa tant âge na bango so to calculer ba 99 wana so calculer âge a wero calculer âge a jibo ko pone kete lelo bato ba betango ba plus âgé que bango par rapport ya ba âge bango ba betela ki plus que bango ba plus âgé plus que bango na parcours OK donc bango bazalaki au mona ba 30 ans ba 29 ans ba ni na bango no tout ça otali ba jeunesse na bango au moins 28 ans na bango bazali lo ba osala makambo plus âgé que wenge et le retour linga to bossa na ba parcours makambo maintenant ba bikete to redémarrer bango mutu ba clôturer ka yango pe bango ba sa eni ba redémarrer sur martyr to betela bango maboko yo boy parce que wenge etanga beti nazolo bakaka po nazo akizo poko betela wenge maboko yo boy ngasi ko ni na inio na minute pour leke batu ba ina ngani na inio to vandi awa combien de musiciens oh no so bando tsa ba date ba martyr e bando betate to zongi lisusu pona keno pour le bikete bando yo boya wenge lisusu ka wera na JB BCBG contre maison mère na martyr kimbuta lo barane moebeta et bango nyonso bando bota tant que comme ce qu'on attend makamunyo tout ekoya na époque fachi balobi ni to redémarrer oya ko boyela mutu martyr na minute azate otie mbonge kota na kesa l'état osali ba pib na yo makamunyo to ekiya on a bikete wenge bakangaki pe bango ndo basala nini babandi yango siko mabe na oza siko to bito beta maboko yo boy na beta maboko na ibisi ke na façon ke soki yo lingo beta nga maboko na mutu mo ngai na ba mission mususu na betela mission mususu maboko ngam na tinda betela maboko non journaliste ibisi nga to beta maboko to betiti siko yo nga na talisi po to contexte to ke na makambo ngonde
Yo ne peux pas na tali. Pas problème na wenge. Que tout le problème na wenge parce que muta Robert Marti ko le kabango azate. Te wana siko ndenga pe na sana vina moko na yo. Sina moko siko ngana soli. Na vina moko te. Parce que olobi elo nya surtout bandana 1. Oyebi ke ba kofiolo mide ba beta ba grande salle. Asuka na de. Non, zela. To so na yo. Abeta ba Marti na zo beta masolo nga to ba Marti. Na zo ke na yo te so ngene. Ba ngala lo ba pesa oyo lo ba te. Ozolo ba nga to beta to do bano nondi na posa ya nini ote o nini te to sola masolo ya ba stade de Martyr pona nini la course a teli faire libaya le contexte yo c'est le côté oyo ebisanga to la posa ba Martyr bon voilà na logique à stade de Martyr yango oyebi que muto abanda robeta stade de Martyr abeta ngomba mlebelete akokaka ngote anga bangaka ko ya des infos photo dans la claire. Deuxième tour à Stade de Martyr à Bet Liboso à Betangon Balébelete. À Kokaka y a ngoté deuxième fois batché poids à Robeta mo faire linga sauté. Cela veut dire. Yango siko peut être ça. Cela veut dire. Ozongi siko na point na ngasiko gete. C'est que wenge ba danger. Cela si ça cela veut dire. Cela veut dire. Cela ma clair. Voilà, cela veut dire génération Ozobeta Stade de Martyr lelo. Lokola nanu ba kufite ba comme na ba âge ya ba weranson wana te. To ba JBT to ba nani te. C'est que toi que la bango tout la baronne au point te poto le baki ba wera peut-être bagali d'envoi ba robeta ba stade de Martyr to landela ba fuite ba orchestre c'est tout o ba beti ba Martyr nga landeli héritier ozong mais orchestre musu pe landeli ngo ne na beti be na ozong asute yo to lo batiko makamba bon faut le ba orchestre na lingi ko sa makambo sute ko fula rabatu na lingi na ngati opa na ebisaka yo nondi omoni ko betara makomba batu na kati ba mission o et alors to sala rapide. Ça que tu fous un bon. Si on a mon aliment à l'autre, il va me belé. Au moins, comme nous sommes sur bêtons, on a quatre émissions. Il y a des chaînes, des chaînes, tout le monde dans ça. À Hollande, à Otal. Bata critiquer Barosani, Barolo, Babarozon, Sabo. On a la fuite, dans la information vraie. Héritier était dans le bête parce que ceux qui ne savent pas si on a rebête en 5 fois. Mais, bateau, Moussou, Babeta, Giwana, Balobi, la Bango, Bakozon, à l'issue, dans le stade, T. Il y a un peu de Hollande, parce que Zela il fallait aux à l'issue du stade de Martyr. Wana yo otangi kombo. Te polo bi ba musu ba beta ka fali mutoto beta liboso. Yo na biso vera mba ozonga sute. Kofi Olomide aloba arozonga lisusu te. Nenga beta bongo se koka déjà 2003 na arozonga l'année lisusu te. Alinga te. On est vraiment ngambouyo luki ngambouveman la vie na yo ou soit au kwei ou soit au saini au mati. Alors, ndenge ni nangozo mone la tension lelo na 4 jours Yasuka stade de Martyr fait régola. Tension nango par rapport à to bande ko déclarer. Est-ce que boostage ya publicité salemi? Ngala do belo moko. Nombre de billets bateki basa nini nenge bato basala ki la génération o ezala makambo bakaba ba billet soki sengeli akaba po parce que dara la so de la mugi lobby a makambo ça nini e bandi soki sengi kaba ba billet kaba yango l'essentiel nenge bato ba ya na kati ya stade bato bazo réclamer ba journaliste bazo réclamer que faire abimisi mbongo te pour na pesa ba journaliste par rapport ya ngana zali analyste ce que yo zana journaliste. Si ko yo no ozabe bino ne faut ba yebande ki parce que tant on ça pub. Mais aux yeux le côté. Ouais. Mais si on a d'aller charger il y a communication pour na ba rediffuseur na ba chroniqueur. L'aura tendance. Et là qui si lokola que yemona non na ba émission internet il faut luka batu oyo baza pe mir pour basala makelele. Si ko depuis do betela ngou de l'aura tendance na pesi mbota passa na na yo ki kutu no ba dire na été ngai. Hollande ou tata Laurent Tendance côté na landi te parce que là on a batiaka makele les faut que partout ko sala ba carnaval partout beaucoup tarabanjili bo sala makamuno tout est très important et là oyo et comme on a 120 000 yeba parce que 120 000 wana il faut ko yeba ko tia makelele batu faut balia o non tout bata et là on est sala ke et là on est sur na makelele point yo le bata cheno balé bato cheno balé bino no tout besoin na code moko eta ke non yo mono kangeni nga maboko bulwa abe olete sikoyo Laura Tananzi Laura Tananzi sikoyo iye ide na ezani ni po parce que il faut kabula gâteau nambu eliko lo bagara tekete soyi boyene par exemple un anniversaire na ngai
nasali gâteau d'anniversaire na tie ba bougie ya gâteau que ba pesa ba profere so ba sala siko bongo siko eloko oyo tozoloba omoni Martin na pesa idée l'autre doit kala mingi te à jour moi combien 4 moi 4 jours eloko nyo tout place nyo tout bo vivre na ba conflit eloko esenga conflit te omoni Martin esenga conflit te ezali signé par la Dium te tu comprends ezali te ote na betaki soki na nini na wilerité de ezali eloko événement place nyo so kanga ba conflit fongola yango mutu nyo tout te balingaka ye oya lingaka yo te fongola bango ba porte parce que ezali événement mais tant yo zo yela ce que eloko yango kete oyo babika faut ba pour faire. C'est ça le problème. Et là on y est là qui au fond du cœur bateau do ba on a pour dans zambete là on y est là qui ba lingaka yo te ba ovanda pe ba nzembo no ba lingaka ngo belle voix na yo zaka nango makamunyo et tout na temps o ba fongola ka porte partout ba kangaraje te po parce que ce qu'on so tia conflit na kati ya eloko ya munene les barres ero kitsa yo ye barre yo so fongoli pe mutema pe osani ero matsao c'est ça le problème encore. D'accord, voilà, merci beaucoup Konistar Mavinga Sugar Baby bébé formidable. On a Sugar Baby il y a toujours na Canada siko président Jaguar Dominique ya rasko trop na kati ya Australie. On a président Jaguar Dominique. Siko yeso kabara mongo to no siko no peso combien. Sugar Baby bébé formidable na kata Canada. Siko Deborah Bamania Sugar Baby Deborah Kamwanya. Omoni Sugar Baby defo na alinga dagi après nzambe libanga pana ye nyoso tout dagi manamba bwaka yeke père na bango kutu akipete ya fonctionnera bon sikoyo Clarisse de Canto sikoyo ne ya separa lokumuta balanga sikoyo lokumuta zonki la ngonza nzambe c'est ça le problème ngo Sugar Baby Deborah Kamwana na États-Unis na pesio bambote kotozali Patrick Menayam États-Unis un grand merci na yo kotozali Joël Yaïswa Papa Confort États-Unis na pesio pas pardon, ils sont tous aussi les gars, aux États-Unis. Non, non, il y a Sugar Baby, il y a Danning du Vula, Kofi du Vula, Nicking du Vula, Plameding du Vula, on va dans le Canada, à Toronto. C'est quoi, Mouto, c'est quoi compliqué, c'est quoi, Vidi, Rebérane, Alino, Kabou Verdiano, moi, na Zozo, na mais c'est Thomas. Donc il n'y a pas compliqué à la vie, donc il y a évité. D'accord. Il y a un affairage. Konistar Mavinga, parce que c'est très important, Tobeta Lisolo nango lelo, makambu yaba concert. On a vu l'artiste Fally Ipupa Kobeta Stade de Martyr, Batouabi concert zaki kito côté et Betama bienté. Fally Ipupa Kema Samba Deba ndenge moko, Batouba déclaré concert et Betami kito côté. Fally Ipupa tozonga mwasi mabeti accord arena hotel balobi concert ebetama kitoko ta agitation artiste ayembi bien te la tomoni Fally Ipupa auti kobeta concert ya 100 ans ya Bralima tomoni ba vidéo Fally Ipupa likola podium ba deko bazo déclarer kaka ke Fally Ipupa beta concert bien te ayembara bien te tout ça na ba concert. Est-ce que ça diffamation? Est-ce que ça mauvaise campagne bah c'est l'artiste pour na luka koko sa carrière nae? Est-ce que ezapé ya solo par rapport à ndenge yo que la musique pour yo za amoureux à musique au bandi pe monde la musique lelote? Est-ce que ba ko sele makamuto ba lo ba vérité o yokoki ko tinda artiste a améliorer ba concert nae? Pour ba concert historique banda roti kala to ba concert na ba CD ba concert tout ça mais a fallu lelo ndenge ekomi kokendele. Est-ce que yé moko to sala ngona ko est-ce que ça conscient que ba bazo déclarer kazo beta ba concert te poto moni déjà bande ko analyse balobi que ba bazo sala ndé campagne mabe fallait imbara déjà bien. Konistar Mavinga contre na système à contre boule ndenge Saint-Esprit même. Sikoyo contre boule ndenge kendela makambo nondi. Concert a fallu o eleka na saloni otoloba ya potoni. Accord arena hotel. Na zalarate. OK. CDP na monate. Moi na juger makamona pe exact. Oyo tele kalala ya Bralma, yende siko fasola na bato ba bengisa kiera o ba kota kinga sala na Bralma te. Raninga pe na monite kete aoyemba na podium ke bato balobi ke azoyemba mabe ke nyoka longo ke aleki.
oyo zoloba na ngana ezali ba travailleur ya bralman de moto ba bimisi fuiti wana po ngana bralman na sala kuna te. Ouais, bah travailleur, bah, y a pas ça peut bah mélomane. Y a un bah ça bah mélomane ça bango ndena bilonge lo bagi wana ya ye ba poursuivre bango ke ba prouver que azoyemba bien ou azoyemba mabe. Parce que ngana ko mi opesa ba réponse moro intelligence. Donc nous vivre na sagesse moro élevée pour na comme la dimension ya ba roi Salomon. Pour parce que nga pa na nga déjà solo ngoza na nga bien photo que nous na tout est vanité. Pas na nga orgueil zisarate. D'accord. Po biso devant na rabe na rolo ba bena ba malamu na banga makala te po parce que edika pe na kufa te. Ti abima silim na kata prison makala ti longa mona ba na banga, c'est ça le problème. D'accord. Au moins, on vient de vivre à Boé. Nga biloko nyonso tout et ça dépend na longa na contexte na. Et on a batu mususu à travailler dur na studio mais live à kokarangote. Et ça na ba musicien misusu ya mindele. Ba travailler dur na studio mais live na bango ezalaka playback. OK. Donc comment koluka a foxé na studio atiki level moko bo élevé atiki ba so moko be likolo atiki voix moko be likolo mais live mona a travailler na playback. Dans ça contexte ya batu ebele oyo mutu mususu ke bazo komona siko biso la Congo to mesana ke nengo travailler ki na CD nenge pe oroza na CD à 100% te mais et que kozala attends moi 80% bien 70% et la conception. Si que tout est ce qu'on a un Saint-Esprit de diriger. OK, déjà OK, au moins que Zembo ba yembi na CD. Ce ba yembi na concert, au moins que concert et l'équipe CD. On a OK jazz. So au moins en ce moment ya John pour notre c'est pas notre mama ngai ngawa na komi morumbo na sili sinzoto la kolila ye. Tongo etana nazali seko sambela sapele na maboko na kolila ye likambo nini endo tekoti na nzoto e bolingo na koboya etingami ngai o mama elanga tamai mai ya pio na pitisa motema e bolingo ekangami na mongongo lokola sende ambisio bakambo mais soko c'est dango abeta na maboko te mais na embele bien yo ndo ko fete le roza kilo yo ininga bende des fois ngo auto OK na ile lo parce que le ronde akaninga pourquoi to bando kananga ozo mona kete John Poyi na CD ne ba yemba na concert ba to préférer concert yango mona kete na kati orchestre faut ba technicien ke bazala na kati orchestre il faut bato yo ba yebi ko gérer ça ba yebi ko kumbela chant faut basani bazala ngomonaka concert d'abord qui na un peu bien très bien c'est ça le problème encore donc na modèle du Saint-Esprit diriger les ça veut dire que ça manque il y a ba dirigeant manque il y a ba technicien na ba concert ya fali pour pas de mutezo sala que lelo ba ba réclamer peut-être marambwana to songi les choses na Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit de diriger zo le rôle nzembo ya babi Nzemba babi ozoro mona ezali nzembo ya Joski Kiambukuta mais ba technicien zo lokola Aimé Kiwakana oye ko zo lokola John Poy ozu lokola Yemoko Joski ozu lokola susu vient na biso susu na nyoyo vient na biso Aimé Kiwakana sina tanga ki ba nzembo ya Joski babi Joski yaka pesa ba technicien to travailler bien to weba bango ba na tamtu cha oui, tu n'as le lona ebite, gai bwana moto na kobela babi madilu yo va chanter ya likolo moko. Ba ko tia madilu na koa. Bango bakei, bolingo soke koti mingi nzoka ngambo ngai mwana moto na ezoba likolo ya kobanza chéri ya kei madilu. Joski si c'est malelio ba technicien ba diriger. Babi Joski Kiambukuta, yo ko c'est la biso na refrain. OK. Maintenant on nzembo na yo. Mais qu'il est le sur hôtel si batu bon ba roboya ke au fait nzembo na fonga mona c'est s'exprimer. D'accord. Reprends. Madilu akomi ko tia ba placer Madilu ba biso chanter à likolomo yo na kero ko raté. Parce que ba technicien bazalaki. Et likolo banine. Yango moni ke nzembo babi et ça là qui succès à 5 ans. Depuis 1990. Et ça lui sursis à 5 ans 95 nzembo le gars yango moni ke
Jibe Piana, papa chéri Roba. Vejoski Kiambukuta Yemba, Mama Jeannette Ndengo Yemba, Babi. Pour la nuit, ba technicien bazalaki. Yango Mouneke, Vena Biso Lutum bazalaki danger. A Komara Banzembo danger, mais ba technicien ba Koufi Batiki, Yango Mouneke, Lutum Bati Azalaki na bon moi, à part trahison. Ba technicien bazalaki. Et que ba technicien ton bazali, on a mona ke ba. Oroza ba Vena Biso, Batasima, Flavien, Maccabi. Oyeko zwa viena biso Seben oya beta guitare wana solo wana na sèche Seben oyeko zwa viena biso Jerry de Lungiana vie mo bia makala bo oyeko zwa batuna bango nyonso tu wana bazalaki ba protaka un plus oyeko zwa viena biso lokola vie deka alo baka alo wana ngai mamu vie deka d'accord a beta base ozo pas mais azaki na bazalaki ba technique moko bango nyonso bazalaki na union fait la force. Si on a un nzembo lelo bele beba. Lelo comme un leader a donné trop bien bon donc c'est le backer. Car les ala qui le voient ndeti surtout. Il y a le roi chorégraphie. Lelo comme un million tout beau bani maman marche à chant. Reprend. Omba na salima sans. On a jibé pena yemoko. Yo to qui non bongo. To le banon de nzembo. Par exemple, baningango bakende ki mobembo bazongi bozomba ina fait 6 personnes. OK. Lelo ekufa. Et comme que musicien yembi comme na refrain bonozo tele baker pour anike makambebele comme robeba reprend à partir de 98 so na bigi lelo e comme te que te to ça batte belé ozo mona ozo yemba trop roma da souffler mon pesa batu na live ma corde vocale bien, ma mélodie est bien, mon pesa mo exact pour la nini ke. O comme souffler premier. O comme souffler parce que yo moko yemba trop siko batu bazong solo ba kere siko o komi ko nyokwama. D'accord. Du coup mon pesa batu e lubu. Ya kitoko exact. Mais siko yo soit tolobi tozonga la conteste parce que yozo ki na Saint-Esprit nga na zonga la puna na logique. Quand on hôtel ça siko nyonso tu on a siko batu bato comprendre ngai. Voilà. Pe na ki na Saint-Esprit. D'accord. OK. Siko ceux qui tozongi na est victime à orchestre ou accompagner Fally Ipupa. Est-ce qu'on peut énumérer nga ba technicien ou Fally akosa na bango pe akosa bango pe confiance ceux qui bazali. Pour nous la vérité, ba misa on a ba emba ba mokso. Répétition na bango na on a kenda te moyen na yeba esprit de travail na bango exact. Ba technicien to yeba ceux qui nzemboye pour na talisa que valeur ba technicien. Ceux qui nzemboye ba bandi ko décortiquer ba opesa idée. Vous avez pas? Zolo wana au bénit. Zolo la terre artificielle. Ye solo te di ngonga nzambe la kobeta bazotali samadilu ndenge nino koyemba pourquoi lutumba manqué biso respect ake koyembisa pepe kalena Carlito en dehors de ça ya OK jazz. OK. Bango bayemba na contexte mususu ko ba technicien ba ye ba bandi ko gérer madilu. Okoyemba ngona motuté John po ya bandi ko tali samadilu talo ko beta ngo be OK nango boy. Oye ko zwa na biso o asi Sarah Josita Mbukuta Lolendo. Que musique est dans Babylone musuka na kati orchestre Josita Mbukuta suka na grand chanteur vie londa ba tebe ba tchake kalikilité. Opa vie to banda cha ozo mona ke a robetelo concert ndenge mususu a ko betelo pe live ndenge mususu. Zo lo ko nse mona no linga to via no eba. Bande kona siliko tongo na bato he ngagi bakaburanga soki na memaki nyongwa moto he balo bana futa hona kobeka ongayo Charlie he donc pas écouter soka petit concert soka petit boy pourquoi bazalaki ba technicien ayebi ke cha on betango boy o tavo nazo mata na robeta boy yango mona ke to lobela musique po na yebi pe ko yemba pe na yebi makamanduli. D'accord. Reprends. Yango mona muduso abotama technicien. Mais loko muso dans l'orchestre muso moni ke ko l'orchestre a s'exprimera trop dans la posa muta aider été. OK. Si que tant comme masco live. Est-ce que exacte po bango baza faible à comprendre que baza faible yango ndalinga ba aider été. Wana siko na zolo bana yo so dozong sera makamba orchestre Fally. Na na zo chance té que même répétition coulisses n'est pas travailler. Non na mona té. Reprends. Les moyens na pesa elo connaître pour parce que okoya na morceau à chant. Te a to bandango boy a to sala boy a to zong sabe to e banon ndenge ni to sala. Ozo reprendre. D'accord. Yango monaki loko mususu kete
message mosusu mpe ezalaka facile lelo so na biso oyemba nzemba tabula plus de 10 okoyemba ngo te mais so na biso ya franco osani okoyemba mpo ani eza bamessage moko beza facile moye ngai bafuteli nga tike ya mbalakata nakende kopema mpo atikala kosakana na bamosusu e ozomona message moko beza facile ndesi ngai nzembo so mpe ngai nayemba nzemba kitoko etondi yo na mokili maze donc ozomona ngo baacrobatie eleki ebele moyen na s'exprimer na akoka te c'est ça le problème yango omoni ke na kati ya orchestre il faut batechnicien bazala na kati ya orchestre il faut batechnicien bayedaka mpe leader leader efe azala na batechnicien mpo basa batravaka bango nyonso tu fo bayebaka te concert soki eye ekezala boye ekezala boye ekezala boye yango natali so contexte ya mindele mosusu batravaka dur na studio live oma batie playback. C'est ça le problème en gros. D'accord. Grammy Award. Grammy Award. Bandeko. Ata Congolais mon côté Afrique centrale. Tout son dengwana. Atikala au Zwango. Fali azala nominé. Atikala au Zwango te. Il ne subit pas azala nominé. Mais Atikala au Zwango te. Et lelo. Grammy Award, bakisi option moko, bakotisi musique africaine na kati parce que plus ces ara, il y a américain musique anglophone. Bakotisi sikoyo option il y a musique africaine, c'est-à-dire les sonorités africaines. Oyo parmi je reste nango lokwa kanza azo faire partir nango. Est-ce que cela nous donne la chance lelo il y a artiste na biso ba kokape ko matana tapis rouge ya Grammy Award ko sope Grammy Award. Ou qu'est-ce qu'il faut et là qu'on dit dans pays il faut ça là pour les lots après qu'on les la sort tout les la parce que c'est lui qui représente biso totalement et mingi zakafali pour pas m'avoir angoté nini qu'est-ce qu'il faudra faire d'artiste na biso pour tobaka il y a tout le qu'on a posé en 2024 2023 déjà les problèmes c'est quoi et j'ai une non dit on m'a comme auto ibsanga la tongo todo solana na Boris Nsele to soye na lelo d'accord to soye lisusu na Dudu Ayoka Vovo Ayoka na grand-père Gauthier Mouteba makambo pe batali singa lelo na façon nini nga la tala déjà jour mosusu kete fallait dalaka nominé te mutakendaka nani Inosibi fallait déclarer clair alors belo ngo trop ezalaka na ba pays anglophone ba favorisera trop bato ba s'exprimaka anglais au bayembaga na anglais sikoyo tango babakisi lisusu bato susu na Afrique centrale au bakisi bato pour nous memela su bato kanga ba passe na motema o benengeni na ngotu swa pour okosala effort oyembi lokola soki nani lokwa angelu mais suka nango tellement boyembaga na français tellement bosesima français ba rotala ga considérer ka anglophone parce que netinga ata bobenga ekena ok so na mission na okena te pour boyebi je pense na yo quand on peut fallait abi ba favoriser kaka ba pays anglophone on abandonne le bango trop tant ba Inosibi pas azalaki nominé à l'obiango lisu ya on le bi que Inosibi a contexte où il fallait natala ray message à transmettre ka ba tout ba traiter le roi net ke mutema mabe même so kana le bagi ma logique des choses na oza elenya okende mais au moins on a toujours ka ba pesa ngaka ba Guinée nino baganayen ba Nigeria otelika ba mboko nyoto lo bagaga anglais ba sud-africain donc zomona bato bazwaka ngo wana bato no Afrique centrale ndenge ba bakisi bino wana susu ba choc na motema lisusu comme sur likolo donc nini bosala esprit de travail biso moto regretter lelo déjà non et ça la société mon côté à congolais et ça là 15 ans et maintenir 15 ans société mon bien congolais qui a sali qui battu bata sans travailler donc qui bailler au travailler jamais au ça 15 ans point et l'Arabie so orgueil et l'Arabie so nzela mokuse et l'Arabie so ba bonheur té sur bonheur lu capé société moko bien congolais ta maison pièce de rechange na ki poinza a so lu ki ata à congolais na congolais la coopéra et pas à Nigeria Japon boza ambassade à Japon oye na ba relever na yo okosala ba conteneur ya ba pièce de rechange boza capable ba osala mais toye ba raté donc biso tokosa na $1 million on s'investit en anda na ndaku oyo mozo olala oyo ko produit kaka po olota noka bandoto mais au monde qui na ropa qui point hôtel rabe tout le monde a ça on a coopérer liboso ya maison étranger OK
mais biso moko toza na tanta to pesi 5 containers dans la maison et ba ke suka à quoi ça on prend orgueil et bon marabiso pourquoi na bongo ngoma Afrique ezalaki awa tozo mona kala 94 ba tutu ba ye awa tozo mona ba Miss Lala ba te belé ba ya na ke ya l'odeur londal ngoma Afrique biso to bandi ba idée wana ba kopesa ba to ba trophée na makambo e bandi awa tokoya na biso tokoya po parce que kolo na biso oyo azalaki na vision mpe azalaki na provision mais akomaki limité ambiance ayebaki kogérer eloko moko te oyo akosaisir opportunité mpo kongo mpe epesaka bato bamérite ya batrophée mais ngoma afrika elongwe na kekisa te kenda nango afrique disi yango tobengaki kora d'accord bazwi idée pourquoi lelo na mboka na biso tobomaka biloko ebele théâtre kaka oya biso ka théâtre de chez nous ba maboke na biso awa idée oyo kozoma be pa ba ivoirien bazwi yango ba nani biso moto otala mabe ba Nigeria ba Zikop oyo kozwa ba Roger Baka oyo ba Jésus soki nani oyo soki ba Jésus soki ba nani ba no sala biloko wana ba tout fait message ya maboke na biso ba parvenir kozwa pe air ya ba chaîne ba Sonika Futa chaîne ba nani ba talisaka biso ba Nigeria. Donc, l'État fallait bimisa ba moyen aya na vraiment ya code ya cinéma na kati ya culture na biso. Donc bon on tout bazara na lelo micro et boye ba matériel est suffisant action et si na ngoka bon ba copie na biso belé to bomara ngo to na batala moko iné biso moko to bomara makambe belé. Donc to pesa ka mboka lo kwa net na ba étranger zo lo kwa net indien za mobolo na mboka na me a gérer bino a OK banque indien banana notamment na Afrique na mona wote banque indien talaka indien un pauvre le rôle indien mais na banque na kata mboko OK na banque mso mona ki ya Nigeria simanango ba frapper bino ba kangi ba saini ba kimi zo bande banque na nyoto ya kana ba privé na so ya kana il faut base na bango fait de la kaka banque centrale yene mutoroye ba gérer bino boyaki na combien besoin na combien il y a raison au monde que il va participer pour communauté à ça l'effort qui a la commerçant qui lobby comme un mutambongo par rapport à toucher politique et à passer dans beaucoup na biso. D'accord. Merci beaucoup Konistar Mavinga contre Boula Lelo tcha 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 tcha. Tout le monde est là c'est comme martyr. Non, au sein de la contexte il y a un martyr, toujours boya te martyr c'est un reloko nyo surtout il faut muta ça la sacrifice. Kuna so bakaba yo kaba. Kuna so bato baliaki pesa bato balia so salaki boy bato nyoto to mona kiam mettons nyozo bagete ti lelo na ba pensionnaire budget ti lelo aux yeux à ta transporter ti lelo aux yeux pe mbongo ya frais ya publicité te siko yebisanga siko ba pibo nyoto bana to no sa na yo eza na toujours ya bolafa siko ye lora tendance siko bit na nini o ye azo gérer makambo wana budget bimaki combien bon parce que tout le monde a dit budget bimaki na makambo ya héritier ba journaliste ba bengi bazolo ba peke tozumbongo ya héritier watana yango siko lesi ngai na affaire na yo kana na makambo ya héritier na zo ema 1500 reprend kena sala siko te okuta na siko na mate hengi doki so to kuta na yeso bani siko lianga lisusu mais tozumbongo esika moko mate hengi tozumbongo esika mona mais yeso to zani a lianga Martin de na to sala makambo pour héritier mais il faut la lugila sur mate ne fils qu'un tu connais hôtel siko savo ngana za na Martin ngana koti uwenge ensemble na koti uwenge ensemble uwenge na koti uwenge ensemble na ke ba concert nango na ikabwani te sikoyo hôtel be Martin pour na lekele misalo ba héritier pour la location mokie mais tant héritier de pesa ba enveloppe yo zwinga pe na sa nini sikoyo yo c'est li publicité héritier côté nini nga siko fait to kuta na do c'est la pub yango moi siko kopango ekufa nango yango zo masiko kopango zo kufa siko na tuni siko est-ce que siko na makambo bolé na sokoli maboko polele na sali makambo na osala oyo komona que je suis important a osala rande ni na osala tenga conseil na opesa déjà bado ma biema bakaba na ta o ba teke koki o etikali basala sacrifice donc o esengaka lokumu mata nyonso tout etombola pe artiste c'est ça le problème. D'accord, voilà Konistar mo bambote na to silisi vraiment nzambe na lola a facilité biso toujours cerveau est toujours élevé yango moni qui était
Clarisse Decanto, on appelle ce bambote, Nathalie Loutadi, la Nzamba Zanayo, Gunther Loutadi, la chef de famille, Richard Akunji, Chaga Loutadi, la Doudou Loutadi, la Amigo Dje, Nicolas Zanayo, Nyote Zalabien, Derek Mbemba, Patou du Nord, Yannick Mbemba, Kimasi les Belges, Kolo Ayaba Zanabino, Cédric Ndombasi, Kola Zanayo, Claude Moseka, Posomoine de Suga Mindele, Shrek Nikita Cardozo, Papi Matalata la Matos. Yo vraiment, na remis au banc à Maramona, qui mbongo n'est partout. Et dans la moutana Chili. Soro basoli ka papi matata, il s'est été na quoi na bino mutumo face à servir yo da papi matalata la Kola Zanayo. Boris Ntsele, Kolo Abatela makamuno te la bien, na ebi ki osozonga déjà Paris. Nzambe alo la facilité nyo te toujours dans les bons. Michel Tutonda ba bon séjour na ndenge ya mboka ba Miron. Na Dubaï, Kolo Abatela yo, Chic Mawete, Mokusi Atalo, Boda toujours ta imona nondi. Kolo apé Sarabino toujours savoir na bino ne la gane moulaye na bino. Donc so na taille les soso Doudou Ayoka, Goche Mouteba grand-père Yebisa Bled Dindanda, Christelle Dindanda Boujiti Baya. Kolo a facilité Alino Kabouverdiano. Yebisa Dani Yuvula, tokuta net toujours na téléphone, nyo surtout eza na ndenge ya limemia mais papi matalata donc na ebité. Nazonga toujours pas na yo. Kolo a facilité nyoto ezala toujours na ndenge limemia Patrick Difona Mandela Weston, Claude Tembe, Alino Tembe Maketo. Yebisa Tanya, Konisa Rada toujours ces mecs na ye. A changer ces mecs té. Yo boza na yega po botara toujours bana. Alino Tembe, Nzamba za na ona petit Jadelo. Kolo a facilité Alegria Makaya, Konisa Rasuki Neo. Merci Konistar Mavinga. Un grand merci. Na bande konyo surtout balandi biso, un grand merci na groupe Kazi, son éminence maître Kazi, un grand merci na gérant Nathan, un grand merci na bande konyo surtout balingara nondi premier, un grand merci na gérant Joseph P, bambote na bino surtout balingara nondi premier. Et voilà contre Boula lelo to suki awa to kutani prochainement. Imak Makengo Yomoro Ebit, histoire Ndengezala Kaka, Tokutani prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.